Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de la semaine na bainyoso bazuli baku ya kolanda magazine akani benyu za mokolo na lelo nazali na esengo ya ko présenter bino édition ya mokolo na lelo. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifié a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Réunion de clarification ya mandat ya ba force régionale ya communauté Afrique de l'Est et kosale mabongo mokolo ya mercredi 19 avril kuna na Goma. Ba détail tolanda na reportage oyo. Premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, na conseil de sécurité ya vendredi euti koleka. Ye asilaki na kopesa rapport pe apesa ki programme oyo etali réunion ya ba ministre de défense ya communauté ya Afrique de l'Est. Ezali bongo réunion oyo ekosangisa ba ministre nyonso tu pona koyeba mission to pe mandat ya ba force régionale awa na République démocratique du Congo. Kasi na occasion yango ba kosala pe évaluation ya situation sécuritaire oyo ezali koleka kuna na Nord Kivu. Kasi mokolo ya lelo lendi nde esika nini ba travaux ya ba expert ba pays membre oyo bazali ya Afrique ya Est bazali kotala ndenge nini ba dégâts to pe ba cause ebele esalami kuna na Est ya République démocratique du Congo. Kasi réunion oyo ezali pe pona ba expert ya communauté Afrique de l'Est bazali kuna pona kosala rapport ya ba chef ya renseignement militaire pe ba chef d'état-major oyo bazali kuna na Est ya République démocratique du Congo misala nini oyo bazali kosala mokolo ya mardi 18 avril et kozala bongo kuna na Goma réunion ya ba chef d'état-major général ya organisation régionale oyo. Kasi selon ba membre ya société civile bango balobi ete mandat oyo ya ba force régionale et kozala validé et pa ya population dossier oyo tozali kotalela pe tozali kojimele. Paul Kagame a dévoilé ba vrai problème oyo ezali na conflit ya RDC na Rwanda. Ba détail tolanda na reportage oyo. Problème oyo ya guerre Est ya République démocratique du Congo de plus en plus ba vérité to pe ba secret oyo Rwanda azalaka na yango abandi ko bimisa yango muke lelo oyo Paul Kagame kuna esika nini azalaki na Benin abimisi ba vérité alobi ete République démocratique du Congo ezali bénéficiaire ya héritage oyo Rwanda azalaka na yango. Pona Paul Kagame frontière oyo ezalaki construit kobanda période coloniale nde ekabola pe affecta ba peuple nesika nini parti ndambu ya Rwanda
ekatisa na yango awa na RDC selon Paul Kagame ba erreur wana nde esala ete ndambu ya Rwanda ekota awa na République démocratique du Congo. Ezali bongo sud ya Uganda nde parti na yango ndambu ba colonisateur ba katisa yango awa na République démocratique du Congo. Toyebi malamu biso awa na KNB mikolo eleka toyite kolakisa bino ndenge nini Rwanda avandisi parlement na ye pona kotala balimiti oyo ba colonial bakataka na époque oyo bazalaki kosala partage to pe kotia balimiti ya chaque pays. Selon Paul Kagame, Rwanda ekoma mukie pona parti na yango ekota na Est ya République démocratique du Congo yango nde ezali raison oyo insécurité to pe guerre ezali kokota makasi na Est ya République démocratique du Congo. Gouvernement ya République démocratique du Congo evandaki kimiate na nzela na ye ministre ya communication Patrick Muyaya alobaki boye Paul Kagame azali kopesa ata raison moko te oyo ezali kosala insécurité to pe guerre et bana ko continuer kuna na Est ya République démocratique du Congo. Kasi ba propos ya Paul Kagame ezali kotombola to pe ezali kolamusa ba provocation misusu. Kasi esengeli to ete Paul Kagame nde bazali ba créateur ya ba mouvement oyo ezali bongo RCD, CNDP, M23 oyo ezali kocha désordre na Est ya République démocratique du Congo. Kasi ye abosana teke République démocratique du Congo bako kontien kaka ko défendre ata 1 cm e katisa na yango kuna na Rwanda te. Beltesco azali ko kontien ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ye. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe lata ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango nali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo lata ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya quantité oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco apesa opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe. Lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga nabenga yango lata ya ngombe ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tete Beltesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge kolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esi atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo wuti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba, ayamba kibongo ba mama elekaki ndenge nini. Ba détail tolanda na reportage oyo.
biso mwana nyonso abotami epa bamama ezalaka na esengo mingi aoki babeti na porte bamama na ye oyo bakolisa ye oyo baliesa ye bimbala oyo baliesa ye nzenge aye kotala ye dimanche bolezia esengo la papa. Yo kotala ngate pona mona na kate na mona na relobi dimanche de loko to kotala wapi nanga. Bon la pesi ba mama merci de votre intérêt mon solo. Na mona zo continuer ko lisa toujours ba tout boye. Mutaya ko kosa bino et en bois et. Mona ka. C'est comme l'élection zake toujours mona bango. Là zo benga bango mitoloba. Ibu, basaba ibu. Ibu atama na erning na botu. Ngembo atama na erning. Mais soso ya mboka atama na erning. Qui n'a c'est sous son boca sainini. Vous les voyez bimbala, ou qui m'a monté na c'est sous son boca sainini. Mais bango bazwa na babutu, tango batu balali bazwa kwa iba bavoa, basa nini. Papa, je propose que vous le à 10h aux yeux, à midi au Sanini. Au yeux d'un midi aux yeux, à 18h au Sanini. Tango bagoya, tango ba élection. Yango na sengi bino bouli. Mbalo tonto ke na élection te na sentiment te na bitenge bosaka mikolo nyonso. To kozala ba candidat bo mi parler. Na présidence to voter Fatima. Boyite papa Mobutu asala 32 ans. Oya ko ba Mobutu asala te azamu talukuta. Mobutu asala pe oya ko ko sala. O pasala te asala. Kabila paye asali boni 18 ans. Oya ko sala saki ni asali. O pasali te asali. Siko mama koza la célébrer ko ko Mobutu na mama. 32 ans plus 18 esali 50 ans. Siko bonini mwana oya Tshisekedi. Moi, oya maman aye kaka sikoyo na 4 ans asala o balinga basali kaboka amen oya série que en 2023 awa to kopesa ye deuxième mandat asala po Congo et kuluna awa na Kinshasa ekoma nango normal tala ndenge bato bakimi banda kulikolo ya bitumba oyo bana ya monga fula na kisensu bazali kobunda population akimi ndaku po moye ya kovanda ezali lisusu te. Oni ba fazer biso na kisense moya kola les ate totiki bandaku totiki mapango siko tala na bana to komo lata bilambo yo na prince ba voisin bazo kabela biso phénomène kuluna ekosila ka mukolo nini na Kinshasa bana ya komina Kinsesu na bana ya Mbanzalemba rando na rando bayoka na kate okomona soki kaka bakutani mame il faut kaka babunda ndeti awa bana ya komine ya Kinsesu bavandi kaka boye bamoni bana ya Mbanzalemba baye ekiri bakoteli bango na bandaku babandi kosala sabotage na ndenga kosakana te basali désordre batumbi bandaku na bango nde population ya Kinsesu bakili bino moko boyoka population ya Kinsesu ndenge baleli moya kola les ate totiki bandaku totiki mapango siko tala na bana to komo lata bilambo yo na prince ba voisin bazo kabela biso bilambe zate bandaku batumbi biloko nyonso bayibi ba plasme ba soda bazo ya Mbanzalem na bana na bamu bibi na machete na chele kopena Jamaïque so ba yeba beti massage biloko kimi bakoti bakuluna na bango bazo piller biloko nyonso zo kene moya to la les ate ko tumba bandaku ko pelisa be essence siko leta yo za wapi papa yo za wapi vraiment pas Molière président qui s'était Chilombo to vota ki yo mboka ngoto ko vivre boy ozotika biso to kufa libela ya solo yo za wapi okoya ko zila biso solution te na kisensu na mujinga Mbanzalemba nyoko la biso Mbanzalemba nyoko la biso na ndenge bakoma kangabana na biso bazome bango basala kote bakoma kota kote biso to za bakuluna te kote na bango bakuluna Mbanzalemba muterenya ka kisensu renya na kuluna te tokolo baboyina bakondi ya la police bon renforcer sécurité awa na commune ya Kinsesu na quartier Mbanzalemba pour la population ya Kinsesu na quartier Mbanzalemba esi balembi kotala ndenge bana ya quartier
Mbanzalemba batumbi bandaku ya batu na Kinsesu sikoyo nana kofuta makambu ya boye ezali kitoko te. Kinshasa eleki partout. Oui. Walter Mukendi a créé bongo arrosoir oyo ezali automatique ko aider ba jardinier na misala na bango tope batu oyo basala kabilanga ba détail tolanda na reportage oyo. Azali vraiment petit génie Walter Mukendi. Comment le changement climatique oyo et bungisi tope et bebisi ba règle normale ya saison et komisi mvula rare bisika misusu bazali na obligation ya kocha ba règle pour na kosalela ba mai yango et pesi Walter Mukendi idée ya kosala arrosoir oyo et koki kopesa mai kaka soki plante ezali na posa ya mai ne yango et koki kobimisa mai pour plante et vivre oyo et sengel toyeba Walter Mukendi azali kaka na 14 ans. Azali étudiant na centre d'encadrement Béni Futur awa na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa. Kasi arrosoir oyo ekoki kopesa mai na bilanga na banzete tope na ba plante nyonso tu oyo ezalaka na posa ya mai na bosenga na yango soki eyoki posa ya mai nde arrosoir oyo ekoki ko fonctionner kasi ata mutu apusani pembeni te yango moko ekoki kosala po plante eyoki posa ya mai na maloba na ye moko Walter Mukendi alobi ete système na ye ezali pona ko arroser mai automatiquement kasi arrosoir oyo ezali kosala na nzela ya ba différents capteurs tope ba accessoires misusu tope ba programmation misusu système oyo ezali ko aider batu nyonso tu oyo basala kabilanga tope ba oyo babatelaka ba fleur na bandako nesika bandako bwaka mai na batio nesika bandako zo musala ya kubwaka mai kasi kaka soki système d'arrosoir oyo ezali nde musala na ye ekomi na facilité akomi na pete ya kubwaka mai po bilanga tope ba fleur na ye ekola malamu. Lokola na Kinshasa awa problème akoureza la mingi kasi yango nde ezali ba difficulté oyo Walter Mukendi azali kokutana na yango manque ya courant tope manque ya ba matériel nde yango asengi na bato mitema malamu tope gouvernement botala likambu oyo botala petit génie oyo akoki ko aider pe population akoki ko aider République démocratique du Congo na mayele na ye oyo azali na yango mayele oyo azali kobimisa ministre ya industrie tala Walter Mukendi yeyo mwana oyo akoki ko innové babiloko ebele awa na République démocratique du Congo pour na population a vivre malamu nesika ya kokendaka kosombaka biloko libanda soki mundele asali tope étranger moko asali aye nango awa na République démocratique du Congo nde amoneli biso kasi Nzambe asali biso ngolu ya kopesa Walter Mukendi pona mayele na ye population misala ekoma na facilité l'état congolais tala mwana oyo chaye maboko po akende liboso. Oui! Ezalaki prévu pour le 24 juin oyo na stade de Martyrs concert ya artiste Ferrego la Jésus de Niance kasi ekobeta mana yango lisusu te tina yango nini tolanda na elema oyo. Kinshasa ebouge pona likambu oyo eteli mobange na concert oyo ya Jésus de Niance Ferregola bakisele le padre concert oyo elingaki ezala na stade de Martyrs mukolo ya le 24 juin kasi concert wana ekozala lisusu te pona festival ya armation stade de Martyrs ekozala occupé mokolo ya le 24 juin ezali deuxième édition babengisi Jean-Claude Van Damme ambassadeur culturel ya République démocratique du Congo pe lisusu na Jackie Chan makambu ya bo ezali kitoko te tango bozo organiser likambu il faut bien kolandela makambu yango malamu epesi pasi pe mawa na population oyo babande kozela concert wana Kinshasa eleki partout. Oui! Totikala kaka bongo epai ya artiste musicien Ferregola azali na mawa ya koyebisa bagolwa nyonso tu
na tina ya liwa ya Gigola oyo azali petit frère na ye kasi a travaillaka pe na kati ya groupe Jet Set ya Jésus de Nuance Ferregola epesi mawa liwa esalami bongo mokolo ya lelo. Félicitations à actrice congolaise Ursule Pechanga a Kotibongo na kati ya label Nollywood sikanini abandi ko tourner ba film na ba Nigérien et sali malamu mingi pona République démocratique du Congo to tombelio. Félicitations maman musala malamu comme la terrain ça dit que ça ba congolais ça non raison on a entendu on peut être dans kaka fais ça. Pourquoi les gens qui sont You just make that get what? I have this. Ozalaki ebele pona kolanda magazine ya KNB News ya mokolo lelo nazalaki na esengo kokuta na bino na mokolo na lelo. Ngai na bino to monani bongo mikolo oyo ezali koya. Oui. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.